bakimaka bango tu bakenda kosambe edinga sambe ayebi ateliwa mwana nena koloba tenga na nzambe te oh ayepa ye ateliwa mwana ena na nzambe ayebi zamte mama ko mais ça ba contrat ba signaka il faut pesaka OK so pesite ba ozongo na makasi ya biso to boyaka ba maison nyoso wana ba maison Gilbert ba maison Afrique édition nenga le so bina koma na mbongo na bana na nyoso ba na poto na ba koko j'ai 7 enfants en Europe j'ai plus de 6 petits-fils petites-filles en Europe na liate pour na boya engagement ko signer pacte na Satan na boya ba jipo zo mona ba otambola nango ba cercueil ya voix mutu na mbongo ne OK ne pas mutu moko kabela ko mbongo te yo ko sala souci tika mama esprit boyi odi place au mbongo te iri na biso bana banda mérite kiri yango na vivre nango OK na teka kana sombaka silo na tika kopu na nga wana pona kende ko bunda bitumba kati ba risque kati odi na bundi 5 mètres na so odi combien de chocs nga na zui est-ce que yo bana pe ba ko bunda na kina ah wana bana na kini oui nga na za génération mona ba sibolite na ba kabo na kabo ba shaolin ba edinga ba vena biso génération o ebimia pour ba kabo ba mettre shaolin biso soya ba vena biso matete ba tama kasi ko sa jeter bana matete solo vraiment ba tselinga e vie imana ndambo kuna na 120 contre ngai na shaolin des techniciens OK nga nazo sala 76 kilos donc 76 kilos OK shaolin za dans les 80 mais contre bato bunda na ba 110 kilos c'est combat difficile très difficile na bandi technique ba zwanga ba bokanga libanda zo oza ko bunda katera sali ba bengo refi quoi mouvement moko refi na tomboli ya boyi a tomboli na boakinga nzoka nene to boaka na to moi ba règlement catch ça na combat de rite OK to na ba règlement mususu à respecter na koko sala un pas deux pas ou na ko sala un pas il faut na lâcher mutu mais mutasa na nga 3 pas à lâcher nga libanda aye na ngona Congo bo reconnaître melo morote ya malo yango vie dia bande ko aza mutu moko un jour ya bande ko lela bongo lela ga mutu na ko kumisete pas za mutabakisi na ko kumisete mais na lobika ke Congo na baluke na baluke lete mutabakisi na ko kumisete na catcher technicien de ligne na bunda ka so na bunda na ko sepedition pona catch c'est technique voilà ya za na technique te dingo za mutabakisi oye na betaille mana ko beta pe di na technique ye kaka na kisi mais solo la pete ndimwe botolo ko ye prochainement zuinga to ko taba image na bunda ne dingwe presque biso to za de presque ngai moko plus de 20 minutes 30 minutes ngane dingo na ring na ko betaille na ko beta za ko mile oyo beta si boliti faut na zatana 1 mois 2 mois ko préparer contre ye pas à lourd na zo bisayo yo baki mutaka kabo na lobi na yo bien petit na twaka si boliti na benge baba na minute kasi na benga ye na loba maître tchétché abika yo na ye na minute oh mutu ngana fungole na coup de tête masque fungwami soki lelo commandé champion soka yesu na kufungola ye masque wala kala na kembi sa nabi wala kala kembi lisusu obelo ngo soki obetaka ngote komi kokoti soki eza na nzete kubi ekoma ngande eza isu na mai te koko oba mutezo ta zongo so na simbe mabo na beto mutu ko basakira wana na bete dete tateleni awana ngo soki na tika ina ngana lekaka na ba empreinte na lekaka na buki loboko donc na ba choc no se dit soki na buki loboko nga na tika yanga na tika soki na loboko soko za nango na loboko akanga na banda yebi ayebi tatanga yebi na benga wana ndoki na linga kete na linga tele lo kufa na wana pete maître tete o souhaité pela linga kete o souhaité muninga kufa mutango beta oto kwe azo coup de tête olali o na ba asambu sanga zui muninga nanga subisa devant moi sene na bana mundele abinisa mundele Olivier ke ba coup de tête eza o lo tapela ba na maître so na za posa o ke moi boîte mo boye na ke kala moni vie dingwe ta Babo la secrétaire. Aye quoi mais là ba tu mi chopo. Tala na kila ba tu ba benga na bati. Balobi so za posa boîte. O so ka la maître tete, amebe pas vedi.
coup d'été tu vas voir ndoki bar papa nganga boîte ba bien nzambe so boîte oyo banda omona ni ko ko boîte wa te na bien côté royaume mango so royaume ya ba diabo na no ba mindele wala ngana lala pungi bana papa papa nego sutuka tabala musika bana pari ba kangi porte ba ser ba mbila ba benga ba CRS na parler de sport au place où era beta plein ndana lala kaka batu na salle ba o mela bien nini kula mela ka iloko tekana mela kana o baleka ko bina kula mela kana te plateau me ba ma ko pa bina ezaka dance na ko bina o bina kaka na ko bina ba donc o langwe de donc ya ko kaka ko ti mbabo na boîte ona na ko langwa na ona talo niveau mutu akoma na kisa niveau hein surtout mutu senga heureusement masanga la teki kale soit bien bon surtout zanga ba kale soit toboka ndenge dingwa tsekeke mutakala ngaka samba aliga samba mabe moi sina bana mutakala suba bakatango somo na tv balakisaka moko komaka tenge komaka asubi nde bakati image bakoma kosala bongo so moliere alakisi yango mona ntango edingwe komaka asubi wana bakati image moninga na nga wana mundele aza kobina nga na ringi nalalaka pongi na boîte oyebisanga moto ya bongo nga na otika olinge mais donc si le lot azongi so na ya mongilité oregetaka nde ba voyage na nga nzela ekangama na obundaka na ndoki bapekisanga sere na nga Christian akwasa petit moko ya Christian akwasa oyileki na ona za la boîte petit moko boye masala nga de Napoli ni pa atelema lobi vie cheche tofanda na biso na Paris na yo eloko nini stade obundane dingwe na telika na teli petango petanga ina raison opekisanga avant MJTV Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata Vraiment bon s'abonner Sambara Golima Zapata Bila Kolikobo Sambara Golima Zapata MJTV Sambara Golima Zapata Mami Wanza Yoga Mami Wanza Dani Timanga vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Voilà, bienvenue comme ça dans votre chaîne MJ Télévision et surtout dans votre mission Autant Couleur qui est aujourd'hui présentée par moi, Dani Timanga, parce que Autant Couleur, ils aura toujours un suivi Dani Timanga, toujours agressivité dans le intérêt parce que Biso Zarabata, toujours matière dans le oui, Zalaka, merci comme ça, derrière ces beaux caméras. Là, je vois Olivier Loango, Papa na Jérémie, pourquoi pas de saluer comme ça la première de tout, la première dame, maman présidente, maman Mami Wanza, hein, la présidente de l'association Le Femmes du Cœur, maman Nyonso. Il y a les femmes du cœur, les 19 faisaient déjà anniversaire à moi, Nanabino. Beaucoup yoka, mais Bosolo la paix, ça à moi bien. Hein, le femme du cœur, donc, parce que Bino Tomema, Bino toujours. Wow. Merci aussi comme ça, notre daddy, papa Micha, monté ma battu ya mère na biso, donc, maman Mami Wanza, et pourquoi pas de saluer maman na biso, na quoi ça, Sylvie, y a Christian na quoi ça, donc, ma Christian na quoi ça, je te salue aussi, et pourquoi pas de saluer aussi comme ça, Kevin Bravo Wanza, je vois aussi le rappeur le plus frais, Ronnie Bessial, il y a Ronnie dans Katia François, parce que Bangouni Bazaka na Bisso, il y a MJ Télévision, Awa, Kandé dans l'Obaka, sur s'abonner pour ta première fois, au coup de ma vidéo na Bisso, abonne-toi parce que, et aussi à Bisso bien, parce qu'ils appellent meilleure façon, il y a soutenir jeunesse congolaise na yo, Olivier Loango, Papa na Jérémie. Surtout le même langage.
po esepelisa ya Christian Akwasa na kati ya France wana mère na biso moko taka bakombo boye eza lokwa bakombo na bino te ya bino tokata kala po bamama na biso baya Christian Akwasa baya déjà na kati ya MJ Télévision bamama na biso ya association de femmes du cœur baya aujourd'hui Daniti Manga arozaki mo na plateau te tobeta masolo na un grand catcheur OP azala na kati ya Bruxelles abunda ba bitu bebele na kati ya Bruxelles tobeta lisolo ya komba na yene dingwe ndenge leka na Bruxelles tobeta masolo ya kati lelo parce que restez toujours connecté pour éco-sepelisa bino Olivier Lowango c'est parti en image tout ça nano ndenge nini pub na biso ya abonnement et sepelisa ya Christian Akwasa et sepelisa Papa Misha et sepelisa sous la première de tous les premières dames Maman Mami Wanza et puis on va se retrouver juste après play MJTV vitesse wapi abonnez-vous Voilà, merci. Le retour est déjà sur ce beau plateau de haute en couleur parce que bon, Binikolo, Engaï, agressivité, Toli Abango, Kakapo, Matangwela, la Mbalamoko. Mon invité est déjà là sur ce plateau. Bonjour, maître. Bonjour. Bonne santé. Ah, et ça, il sous bien. Il sous le lot parce que c'est moi cala. Ouais, c'est belé, vraiment. Naboya moi télévision bouquet pour Rolobani. Oboyo lo babiloba lo ba eloko zo salamate. Eloko salamate. Tu habite maître na moi muke ba o ba kolanda yo ba olinga ba iba su kombo na yo et puis ba iba makambo nini oyo o sala na monde ya kati et puis ya monde mu pesa biso penda en vol de rito ko solo. Bon, kombo na ngai maître Tchétché Mbembe moi na Bandal. Na Bandal ba ibinga toujours maître Tchétché. Na koli na Bandal. Mingi poto trop quoi. Plus de 27 ans en Europe, on a Paris, Belgique, Allemagne, Hollande. On a vendu plus de 27 ans. 10 ans on a zana Katsambo Kananga. Je me sens bien. Je suis dans mon pays. Tu es dans ton pays, très bien, maître Tchétché. Soit non, ma solo Katsambo. Utika Kat. Sport batika kate na chamba la mususu na s'entraîner na lisusu te mais naza toujours catcher mais na boy poso naza ko s'entraîner ko pesa nga posa na bundaka biso to na makasi to na banyama na nzoto biso bana mai ndombe na papa musaka ta mama musengele donc naza na léopard na ngando na nzoto na nga donc soki na bakisi lisusu biloko wana ko sala na bando beta bakachero nyoso zomono yo o bando beta bango mekasi yo za kasi ti yo lobiko oza catcheur tilelo otikate malgré s'entraîner kate mais na bakomba pe bando na lobi na tika kachi te oza ka kachi batika kango te na ko tika ngoso na kufi OK mais na tika ko s'entraîner pona so na s'entraîner e opesa nga na bunda po biloko wana nga na nzoto esengaka soki na sangisi suna ba entraînement lisu na kokoma na epesanga féroce quoi kanda isu makasi léopard obike léopard na nzoto asengaka lia mikuwa kunda makila donc ngando pa sengaka kaka lia okomboso mpe na nzoto asengaka abuka donc biloko wana nyonso bai boss biloko wana etikala na nzoto ma entraînement na tiki ma entraînement tiki maître Tchétché koya no déjà na Kinshasa malgré vandi boya ta compétition moko ya kokende malgré s'entraîner raté parce que tout le monde a appelé bandiko no ba catcheur belé na ville ya Kinshasa ba combat eza ko organiser mais maître Tchétché akenda tana noté alo ba peke ba teta na ringa c'est pesa ta moi bandiko na biso pe ya Kinshasa moi munke wana solo vraiment lo baki dango oyipona nini parce que ba manager ba li soute OK taka lokwa nga na mwana poto na buninga na challenger na bunina edingwe na Paris na bunina solo ana to beta mo na bunina combat international combat international na basala minene na bunina Madeleine na masosa yuma na bunina edingwe na Paris na bunina Saolé na palais na LC na Saint-Denis Aubervilliers na bunina mindele na Kermesse isusu na Aubervilliers donc naza na 3 victoires 3 défaites edingwe na masosa yuma 2 défaites donc na challenger mouton nyonso aza na titre
on a champion de Kinshasa, on a champion de Zaïre. Acha sentir na ina kobeta e. Oh, mais yo do s'entraîner. Mais c'est tout solo là. Au moment makambo yo luka. On dit ba pouma noir, bazala pe na makambo kati. Mais pour moi quand on est sous pour moi t'es pour toza na Sibolite. Génération na Sibolite ta kobeta ngata yebi. Oh, na fongola masque de. Oh, tika lo babu. Ah, oui, tika kolo ba tete ba yo. Makambo zo lo ba. Ata city très camarade yebi ke betre tchetcha fongola Sibolite masque na coup de tête. À part les dingo ngam na beta ka mutu na Kinshasa. Oh, na beto hotel le matin. Ça na beto mutu hotel mi lo ba mutu mususu. Na Kinshasa oh. Sibolite. Ata moi ça zo chama kelele na télévision. Oh ye, na ko bete na minute. Ah ti. Ah, maître Tete. Non, ça challenge. Maître Tete. Non, ça challenge. Solo la bien. Non, non. Papa, on met problème ça. Problème ça. Yo to s'entraîner. Yo to za sous na ba sponsor te ya solo. Logo langa. Na zone l'entraînement. Voilà. Pour na courir ba titre wana. Il faut na muto et bon maître Tete, je mets autant pour toi. Entraînement na place à ko s'entraîner. Makambu na nyoso. Ngana za kopinga na za sumbiri tekiri. Obi sumbiri tekiri. Donc sombi tekiri na biso bana banda. Sumbiri tekiri yango na vivre na ngo. OK. Na teka kana sombaka. Silo na tika kopu na nga wana pona kende ko bunda bitumba kati ba risque kati. Obi na bundi 5 combattre na. Obi combien de chocs nga na zu. Est-ce que yo bana pe ba ko bunda na kina? Ah on a banda na kina oui. Ngana za génération mona ba Sibolite na ba Kabo na Kabo ba Shaolin. Bah il dit mais bah viens biso génération oh ebimia pour ba Kabo ba mettre ça au lait biso. OK. N'importe où belé to ki to ba chance au kende poto avant. Na kende poto na 89. Na ga déjà na ba 21 ans. Wana na bimaka déjà ba champion. Après Père Bifalo. OK. Père Bifalo ya kala ba tournoi. Ya ba terre commune, interzone. Ba zubino ba na bandal na bima maire quartier de ville à Kinshasa. 88. Maire quartier. Nazaga na ba 19 à 20 ans. OK. Na championnat elite na bima champion de Kinshasa na elite gréco-romaine libre olympique. Nga. Imana yebi nga ba me ba vina nga ba ya matonge ya matete ba yebi. Ba pauvre kamuzuna ba yebi ba maître bobo ba maître ba le maître ba. On appelle déjà na Siboli pardon City Train. City Train na bunana était na bunana Sibolite. Deux fois. Si on banga City Train de yango bunana. Eza problème ya bongo te. Eza ke occasion kutana kate. Na bunana na Sibolite. Deux fois na biso na fongola masque. Na foyer na bango. Et ça la mande mino pour combat. C'est solo la ngona. Moi kala Sibolite fongoli nzoto mikolo. Akoma remplacer pour Manoa à titre. Ngana challenger nani na bezo ba bana ba ko ganga na télévision. Naza na senti. Attendez ngo s'entraîner te beau. Problème entraînement na ngeza na problème te na konzo ko botama. Naza na tala. Au moins il y a des combats de riz, il y a des combats à catch. Na ba combat judo, na ba combat boxe. Il faut monter en loko nzoto. Ngo ngana na. Na moi na mai ndombe, na mbende, ipoka. Mkongo na nekitaka na sete. Na kwesaka. Donc kana ya bimisa ba secret na kati émission. La lero obi mukongo ekita na sete. Na so bimisa. Tala. Maître. On m'a dit viens dire. Tokende. Tika nga évoluer. Yo obi mukongo ekita na sete. To évoluer. To évoluer là. Yo na monyo zo tester nga. Toke kasi. Ya lukanga. Toke inano. Toke yo mukongo ekita na sete maître Tchétché. Combat na on est bingwe na Bruxelles, à Paris. Na Paris voilà. Na parler des sports. Na parler des sports na longwa non di net boipo Hermon a zappé moi à l'aise. Il est canon bien. Bon, combat wana mon etikalanga nostalgie moko. Na ninga ko betango te na ba na kinpo, j'étais humilié. Ah. Yo ko kita na biba la poto. Ba kache ba oyoka. J'étais humilié de sorte que j'ai pas préparé cette combat. Et combat moko boy na utaki na choc ya combat to bundaki combat moko na et pas José Congolo na Aubervilliers. Salle moko zakana bengo LC. OK. Ba tchaki biso combat 4. OK. Ngai na Shaolin. Style Alaska. OK. 15 minutes sans repos. Donc combat 4 2-2. Bazui deux techniciens contre deux lourds. Na ngambo kuna ba tche Imana. Ka ndenge na ba to mona ba combat ya ba américain bu na ba tche biso donc combat 4. Baché lourd, Imana, na 120. 120 à Belgique, qui sait c'est. Après ça, combien? Plus de 120 kilos. Imana, grand litter. Je me suis longi mystique pour dire, moi, ma tête. Il y a ma casse. Il n'y a pas d'argent. Il y a ma casse, il y a ma tête.
ba bête sauvage baza ba maître belé ba petit pouma ba libération ya ba vie na biso matete ba tama kasi ko ça jeter bana matete solo vraiment ba tselinga e vie imana ndambo kuna na 120 contre ngai na Shaolin deux techniciens nga nazo sala 76 kilos donc 76 kilos Shaolin aza dans les 80 mais contre bato bunda na ba 110 kilos c'est combat difficile très difficile na bandi technique bazwanga babokanga libanda zo oza ko bunda katiera sali babengo refi quoi mouvement moko refi na tomboli ya boyi atomboli nga bwakinga nzoka nene to bwaka kana to moi ba règlement catch ça na combat de rite to na ba règlement mususu à respecter na koko sala un pas deux pas ou na ko sala un pas il faut na lâcher mutu mais mutasai na nga 3 pas à lâcher nga libanda au terre libanda ya 4 mètres à 5 mètres na se ya nini na bino ya ring autour de ring batiaki ba éponge te zo hotel ya ndenge moni ndako étage ba bwa ko likolo ya ndako étage boye okuya soko zangi militaire te oyebi site te oyebi site avant to bi site libre te bukani nde bango ba bukanga na Paris en plein Paris ba maman na nga nyonso Paris bazalaki ba tutu sale telema ke ba bwa kangai a hotel site avant na kwaya fe mama ukemi kitoko ba na zui choc na loko Maître John au garde de corps ya Gentili ba vie na nga ba vie Pacheco ba tutu ba Maître Jean-Paul Ngambe ba yeba ba telemisanga ba na Paris en plein Paris ba buzanga po wana libitre zo compter de faut na pe ça relève pour combat 4 ba bokinga libanda pardon nda telemi ozimu bimbala nda telemi pose aki na téléphone katiere tende ba bwaka kiyo wana nazo telemelango na hotel na hotel ya niveau ya 3 mètres à 4 mètres ba bwaki yo soko bisita vante obukani banga baloba bamoni katiere oyo aliena ya pe mate akeko bunda bitumba en plein Paris nzambe pa yebi kaka na biso masano pe kota site avant maukemi ba pomena nga makole beti na c'est pour éponge des na choc camp des ECB Maître John Moïse ba vie na nga ba quartier ba zaki mopanzi ba bandi ko réchauffer nga pona zonga na pesa relève wana libitre bandi za kotanga 1 2 de Paris mo bimetele mi babi ki na bukani na donc na kozonga lisusu te mwana mai ndombe biso mai ba na mai ya mwindu après ça ce combat wana ndenge vous gagnez beta bango mabe après ça directement matin na ring na bina momo na su muta ko bunda li suta ko beta ka ba mitu na récupérer imana 4 têtes à quoi na récupérer 120 4 têtes ça les comme ganga mutu à quoi relève pas ya ça on wana obeta on pe na ndenga kisi to na ndenga mutu na neta na jeté na sabe so na biso na kisaso ba to beta coup de tête à part edingwe ngai oyebi bapeti moko baza na kati mikolo tala baza ya jeté petit nga mabokotolo bamettre clé magie omoni bosel petit qui me reste mabokotolo ayebi valeur avi ne tchetche membe tuna kaluka mobima mabokotolo ayebi sabino tchetche membe va voyager bisa onani l'homme de stop na leso na bino stop otelemi na beto coup de tête okoyo lali na bandanga nango na kio komba edingwe ya kandeni bo komba edingwe na ibiso keza komba wana na lingaka te o tusakanga ba point wana po na ya kaka wana babetanga na betama mais ya vie edingwe babetanga mais na betanga mais o babetaki na vie wana na o bango te pona na loba etikala nga loba na nostalgie oyebi komba wana na papa kango te ezaki komba ya edingwe babunda na lubwela zefu OK lokola lubwela batu mingi bayebaka yango te lubwela zete aza champion d'Europe edingwe na titre na moment oyo edingwe aza champion d'Europe po abeta Flash Gordon champion na biso ya Belgique ceinture oyo po Kabila azalaki motema mabe Kabila oyo kaka ya biso soki Kabila azalaki motema malamu bango osalela edingwe wana ata monument po akende na Belgique abeta champion ya Belge azwa ceinture ceinture oyo edingwe azalaka nango na Congo mobimba motu te azana na Afrique yaka champion d'Europe Allemagne, Espagne, Belge wana abeta ba Italien, abeta ba Belge, abeta ba Allemand, abeta na Luxembourg, abeta Europe mobimba. Edingwa ke ko beta boto la section.
aye nango na Congo bo reconnaître Melo morote ya malo yango vie dia bande ko aza mutu moko un jour ya bande ko lela bongo lela ga bon na ko kumisa te pas mutu bakisi na ko kumisa te mais na lobika ke Congo na baluke na baluke ele te mutu bakisi na ko kumisa te na catcher technicien de ligne na bundaka so na bunda na ko sepedition pona catch c'est technique voilà yaza na technique te dingo za mutu bakisi oye nde na betaille mana ko beta pe di na technique ba ye kaka na kisi maître solo la pete elingwe ko ye prochainement zuinga to ko taba image na bunda ne dingwe presque biso toza de presque ngai moko plus de 20 minutes 30 minutes ngane dingwe na ring na ko beta ye na ko beta za ko mile ndisa tango etikali kaka 5 minutes OK namona edingwe a déstabiliser adversaire nanga oto ya dinali muninga nanga OK alors bunda endeli ngana pesi relève kache wana mbala moko edingwe longoli bilamba nyoso asubisi na ring oh mwasi na ye na bana bazali na Paris mwasi na bana maître Roger bana lingwala bayebi maître Roger siko na zako obligé nini bana batutu na Paris basenga kaka ngana kota po muninga na obo bundane déjà asubi na ring atikali mutakala na miso abato OK ngako kota na kota papa ndoki asala ngaka rabo nazomona lisuku te wana edingwe coup de tête abetaki nga kokwea na kwei na kolota na kati ya bar obina inoptisé maman olota nini naza na kati ya bar na kobina nga na ye na nga na bar te alali ambiance ya kosaka bana Paris mpe balobi lokolo osali maître cheche bopali ya ngati okobima te banujaki na bapeti wana tu babia kobima te trouble na baser mpena makinu wana ezoko babeti ebende yo nayokama ma accident kutu babetanga na bato na bakatiere babetanga mena moto abetanga loko edingo babetanga te okopana soko ndimaka adversaire babi abetanga wana nzete mpe na ti ndenge tozala na kati ya Congo moto akosika kobunda na edingo aza te atanda akomi bongo atandenge akomiki mpaka na ye wana mpo azali ndoki nganga magicien edingo nakokota vie privé na ye te mpo bakotaka vie privé ya bato te tuna ye mwasi nini aza lisusu alia basi nyonso papa pati na ngai tika yango nabisaki eke vie wana ti lelo nasengaka revanche na ngai na ye ezala oyoka mawa te maîtrenabi mutu akoli bongo nayebi nakoya na ngai nakoya kobetama lisusu mais nakosinga abeta ngai deuxième fois po oyebi kokoya kobeta na ye yo te nabi nakoya abeta ngai sous des obika bapeti ateti te obetaki nga me naondima obetaki nga bien baso nakoprofite na kimpaka ndenge aza na beta ye siko wala profite nakoprofite déjà place baaméricain te baaméricain eza sokomi mokolo bapeti barécupéré yo epesaka nga kanda soki na otala télévision ya Congo bato bo boye na bacenture na bango ngai boye ngai o boye nga centure namona moko ya mwasi azoganga na télévision Shakira la reine o cheche membe tia centure nonga na kodefie yango nayebisi yo tia centure na yo komona nabi wala mwana ngaaajete ata biso tomato azawa namonaka ye tomato centure nayebi tomato nayebisa tomato combien de fois tia centure na kobotolo centure abangaka tozani na banda abangaka ayebi donc yo s'entraîner te ngana eza challenger eloko ezangi ne manager moto oni na koba maître cheche je te prends en charge tikala nosumbiri tekiri po bana baoliani yebisa nakobandi kobamba na banda ntongo ti pokwana suka nango libusoala biso awa suka nanga na tunyo question yo zwi na journée mobima ya kosalaka baentraînement na pokwana oliani nga mpe na mesana chaque pokwa mwa eloko namela ekota na banzala ya kisaso babukanga loboko sa sponsor sa manager bukona kozwa manager ya bien oabi maître cheche moi je vais mettre l'argent eboso okuta mpena na coup de tête moko boye pene ozwango yanaokanga te nga na nyama na etumba na okoso te na nyama na etumba batalaka ngo moni elongi ya nyama na etumba osal jete bayebi
osala jete elonini trop sirbo nazaka sire na nga na biso te nga dévoiler au secret na nga te biso na mai ndombe tozala banyama na biso lokola biso famille na biso to bambende tuna batambe bambende babato bakweyaka te toza na léopard nyama na biso naza na ngando kota bamama na nga basakata naza na mokomboso na nzoto naza nango na nzoto nakolongolo litoi nakobendo zolo kuna batonga na beta baza ebele oyo na beta maître na beta mpe ebele maintenant na beta mamuke kaka edingo na ville ya Kinshasa tuna moto akoyeba na ville ya Kinshasa beta maître tete aza te kaka par edingo ya omoni epesaka nga kanda to namona baceinture baosala sibolite na biso na fongole sibolite fo nazala te na 1 mois 2 mois koprépare contre ye po aza lourd nazobisa yo nalobi na yo biekasi nabenga ye naloba maître tchetche abika yo na ye na minute oyo mutu nga na fongole na coup de tête masque efungwami soki lelo akomane champion soki aye esu na kofungola ye masque wana kala nakembisanabi wana kala lisusu obe eloko yango soki obetaka yango te ekomi kokoti soki eza na nzete kubi ekomaka nde eza esu na mai te koko oka motu ezota zwa yango soki nasimbi yo mabo nabeti yo motu oka bashakira wana nabete de teta telemi Shakira oyebi Shakira aliesaka bato ba babido nayebi wana sopende nini omoni na tala namona ye aza kachera bien aobunda bien mais aza nde mbanga azoloba trop basalaka bagene na bango na baceinture oyo bakosala ceinture batiaka yango badefiaka ceinture na tie ceinture na nga oyo na ville ya Kinshasa alobi aya kobunda tokowela yango bango bakomala baceinture moko batricage kaka bango na bango oh ye na master boy nakasi namona nakoki kokende bongo te nga naza challenger na champion d'Europe mais est-ce que bango babenga yo déjà maître tise yaka obunda la fédération te na vie yenga tokenda nga tango na yaka na buna ne dingo vie kimbuta yambanga gouverneur kimbuta yambanga mwasi azalaka na gouverneur adjoint kimbuta yambanga bavandisanga na inter bagrand hôpital naboyaki komba mpo nani po ekomaki makambo ya Turbo King Texas mundu wana pauvre père son âme Texas akomi na biso basystème Texas akenda kozwa mbongo na Turbo King bakomi yo ibiso toleke pa Texas ozomona ekomi baja bamasanga peti ngawa nabundaka lisu baja wana lisuki yamona tikanga nabi nanga nazwaki shoka minene na poto malgré na poto tozwaki bambongo malamu nabundi bakomba na poto tozwaki bato on était bien payé na poto mais naboyaki na kina bi na osala baje ezalaka obundi kombe esili o producteur akimi na mbongo bongo babilobi na wana obete su bato wana ekokasa mobulu mais soki série ekoti na kati na biso bato ma bamisaka mbongo lokola ministre ya sport alongwaki nani badeni kamba wana mutu mutu ana amema sport na biso mosika ye wana na basport ifo botiaka sportif ministère ya sport ifo botia motu ayebi sport Denis Kambaya anyaka mema omoni te amema même bapeti ya chan azwango donc azongisaka sport azobikisa bajudoka baboxer bani yango moni likambo wana nga na se retira na sport mwa moke mpo naza na motu oyo te ke akosoutenir nga alobi bon maître Tchetche moi je serai derrière toi à tout ce qui est alimentation na yo séjour na yo okopanda moi moi bamai ya bien nga namela mai ya pompe te namelaka toujours voilà naliaka bien naliaka na mikuwa lokola na léopard naliaka na mikuwa donc so nalia musuni olia na mikuwa donc fo naliaka 1 kilo ososa mobimba par jour soso ekomi sosa kokabola bana bazwi makolo moi te nakosala eloko te yango nabi mokolo nakozwa vrai sponsor nakozonga nanga na sport esilaka te ozonga na sport maître Tchetche lelo tobeti masolo akati na ndenge ya bien mais ndeko na yo to grand frère na yo edingwe moto na ndenge auti mpe kokufela mwana na ye bazalaki catcheur petit kevi mpo nayebi te ngai moko azalaki yo bandolo bo Tchetche nakopesa mwana nga beta yo nayebi te azalaka na bana ebele mwana na ye moko dire ye wana ye nde moto auti kokufa
Edingwe a kokakité et puis a collé la tuile l'eau parce que dès qu'on a pris je pense ma programme n'a mais ça la mité et n'a habité ce qu'on appelle déjà informé pour Nayango et na yoki kaka moninga ma milliard ba makamba ba kati na kima moi mukeme ndengo yebi singa na partager chagrin na ye au père de mutu ça va toujours ça va pas si vraiment mes condoléances par nana apprécié mais aluke longa nzambe abongwana l'église akenda kamba wana oyebi biloko asokola mai ya kamba asokola mai ya kamba moni fe wana ngana ebisa yo ngana muta métaphysique ya kisi te makanisa malamu mentalité physique l'esprit ya bien mais na bunda combat na Edingwe eza kwa diabulu contre nzambe mais diabulu a gagné nzambe na kile ba pasteur ba vient nga ba kizami na pasteur fossile ba vient nga ba fossile abondela na imundi ba vient kizami na Saint-Denis l'église ba vient ba tchaba prière mais rien ba fossile là ba pasteur fossile ba tchaba rien il faut qu'on ait des siècles ba tchaba prière ba pasteur ba kima na vestiaire dans les dignes comme bête ba dans les vides na baluki wa bible petit fongola nga bible ba fongola bible ate Nathalie bakimi oyo balanga oyelanga makamara ya zo comme ça dit ko sambe l'église ni wala masquage ndoki ya une église ndenge na catholique bazali ba mama nyoso ba ndoki bazana catholique ba ndoki ebele ba na catholique po catholique apikola kate kaka lo baka bazana mato ya koyoka ayoka na bondeko na bakisi na yo yaki nango zonga nango mais qu'est-ce qu'on a église oyo ba mama ba monaka bima ako bimisa o biloko wana o kotaka mama yo olia batu bakimaka bango tu bakenda ko sambe edingwa sambe ayebi ateliwa mwana nena koloba tenga na nzambe te ayepa ateliwa mwana ena na nzambe ayebi zamutema malamu ko mettre ba contrat ba signaka il faut pesaka so pesite ba yo zongo na makasi ya biso to boyaka ba maison nyoso wana ba maison Gilbert ba maison Afrique édition nenga le so bina koma na mbongo na koma na mbongo na bana na nyoso ba na poto na ba koko j'ai 7 enfants en Europe j'ai plus de 6 petits-fils petites-filles en Europe na liate pour na boya engagement ko signer pacte na Satan na boya ba jipo zo mona ba otambola nango ba cercueil yo voix mutu na mbongo ne ok n'est pas mutu moko kabela ko mbongo te yo ko sala souci tika mama esprit boyi on dit place à mbongo te makila ba donc un partout Edingwa signaki yango lelo ko mo memba bana inconsciemment ya zo e ba lisusu te alala ki boyi ba vie moi ala muki na tongo ba vie moi si c'est ça après l'ombo makiadi la ville à Kinshasa et ba le mbonge Edingwe sans esprit. L'homme qui a sans esprit. Vous comprenez? Imaginez Moutabeto coup de tête au Ladikao, aux Akolota, aux Anaba, au Bina, à Subisi Moutou, à Betty Mounela Gobina. Moi, c'est Mounela autour de mon bali. Mon mari, tu as dansé. Mon mari, non, je n'ai pas dansé. Il vient de danser. Inoptiser quelqu'un. Moutabongo. Comme ça, on a dit ensemble dans l'église. Dans le néo. Parce que le néo, on est dans l'église. Nous sommes dans l'église. C'est ça, Banganga. Prophète, prophète année. Qui prophétisait si là, nous avons déjà Saint-Esprit, à la chambre haute. Je vous ai laissé le Saint-Esprit, appelez seulement le Saint-Esprit. Yo zo mone, la ngana mona kalsu, ba mona kate. O ba mona kala banganga. O banganga ba ne ko tala batuna maboko. Ba ngana ba ko na be église. Ba ko na be église. Os imagine yo, au sali mo église no tsepe nzungu na ona. Liboso. Ba ko bible kana makabo. Longola la dîme, balongo la dîme là-bas à l'église. Basa nini? Balongo la dîme. Après, l'église est coupée. Non, l'église est coupée. Balongo la dîme. Balongo la va passer sur offrandité, dimité. L'église est coupée. Et comment les gablots? Un peu qui soit appelé. Ils sont nombreux appelés, mais un peu déjà. Bah, vrai pasteur, va mouquer. Il y a un monsieur qui va à la télévision, va commencer à la théâtre. Donc makama nzambe kimi bandimi baboyi nzambe limo ekimi bango bandimi baboyi nzambe balingi mokili oyo
olingaki nkolo na yo sikoyo osalela ye mokolo ya suka ezali ndeko kozwa lifuti na yo kasi yo ndima nkolo yesu kasi mangomba te nakende na katolike nakende na misioni nakende oke na musulman eloko moko oke na katolike mangomba mitindo na mitindo kasi molimo ezali moko oke na mangomba ba règlement vie boye kombo na ye ngai boye pa na nga oke pa na voici l'homme ngai boye vie na nga mukuna nga boye protestant nga boye mais molimo eka moko kasi yo ndima nkolo yesu kasi mangomba te na biso kaka gouvernement congolais soki olobi bo plus question bato bapesaka mabonza l'église ekangami moto ayekaka sambeli chômage moto ayekaka sambeli ya bimière eya teke ekomi o bamama bapesi moke bapapa bapesi ebele ça c'est du commerce wana église wana bafanti moto yango obenga yesu tata nanga yesu mama na yesu tata na yo maître otake bapasi ngai natake eloko moko te otake ngamona pasteur déjà grand pasteur nga communauté baptiste du fleuve Zaïre oh c'est bien vous êtes biso bana bana protestant c'est beko papa mama nakoli na makambo nzambe ntokoso nzambe te nzambe yo motema nzambe atalaka motema mais yo naloba na yo toswa masolo na biso ke masolo oyo bisanga edingwa komi kosambela na biso mascarade mingi bakende na bamoni tata moko amesala kokende église mikolo nyonso ndoki mama na bango akende église mikolo nyonso ndoki ka couverti bamonake kabimaka mais misala mabe atiki te na commerce ekoti sikoyo bamama batie moke bapapa bapesi mutu moko abima wana nasambelela apesa 10 000 $, bato baesprit faible na mwa 100 000 na ye azwi 10 000 apesi paster lobi alemi le pasteur alie bien bana balie bien lobi apaye mwa quart. Merci beaucoup maître Tchétché tokomo comme on a biso déjà na suka parce que à Olivier Loango taizanano maître Tchétché to ya nanu na ndenge nini ndenge yo moni la kati congolais est-ce que l'évolution ezali to ezozonga de plus en plus nasi bon évolution eza makasi na moni ba jeune ba bimi mikolo ba petit moko ba bimi mikolo ba obenga ngo kati no fétiche nazo sepela na bango il faut to pesa harmonie to bimisa vision sika to tikala kaka tena mutazo bima bisi soso akati soso kingo c'est quoi ça kasi lolenge na biso obi ke ba américain pe ba komi na kati na bunda mais no bi ba technique banderteken banani ba bimaka na kati ba cercle milinga matina ringa zo bunda ma techniquement ba tu ba c'est comprendre les athées oyen na cercueil bande ko sa ba cérémonie diabolique non et puis ça biso génération biso tolingi sima na biso ba zo relève. Est-ce que l'air bateau va côté na yango moni makamba bongo yango moni catch to bomi catch judo komi ko kende liboso judo na momo judo le ki catch na succès kendo tala judo ba petit na judo ne ba judo comme tonda pour catch to tikani na cercle moko boye ya diabolique ya ko laksaka image que Satan a pouvoir Satan n'a pas de pouvoir donc il faut to longola nanu na catch na biso esprit ya fétiche. Bah combat fétiche c'est quand tu as combat à 2 personnes ou combat dernier combat avant dernier combat fétiche mais si 10 combats 8 combats techniques bah quatrièmement bah bundi yango na CP na ba petit mo mikolo na télévision petit azo sala mo émission na ya le kaka azo la ça ba catch vraiment vraiment to komi ko koma na niveau moko bodo ba so chasser ba prise moko dangereux ba petit ba ko sala CP la kino vraiment maître lelo tolo bananu na catch ndingo bundai na mukili ya poto bakomba nini oyo moko le robundango omisi santa penda ke na minute on aza penda nga oyo ka pena elengi pona robundango komba ya nani na nani na komba na bunda na Bruxelles komba na bunda na Madeleine premier combat oyo edinga bundaki na suka na l'homme masqué oyo edingo azwa senti nga batiela nga vie moko mukolo entraîneur national ya ville à Kinshasa Masosa Yuma aganyanga na 13e minute bunda style allemand ya 5 matchs 4 minutes OK na 4e na polaki oyo nazwaki souffle makasi omoni nga na poto na s'entraîner na souffle te na yeko kutana na combat nasala entraînement dans 2 mois malgré
toyaki na bavieux na biso balubwela zefi bamaître dv nguma bapetit zefi bamaître bamayaka punza babiso zakoto tosentraînaki fort biso bato europe tosentraînaki fort mais nazangaki problème ya souffle bambango vie wana azalaki vie moko déjà lenda taka masosa yuma entraîneur national technique vrai combat na bunda yango ata lelo combat na bachango soko beti na YouTube catch congolais à Bruxelles tu vas venir au monde combat ba combat Bruxelles nyoso au monde ma combat o emakanga yango combat na bunda na masosa yuma ezaki combat moko vraiment combat technique. À part cette combat, na bundaki sous combat moko na bundaki na Luxembourg na mundele. OK. Vous avez combat moko ba italien contre ba congolais. OK. Le combat na bundaki na mundele moko monsieur Janson. Janson mundele ali ba poil na nzoto moyeti. Abeta auto. Te na beta ki. Na meka ko sima mundele bwa kinga. Na kanga mundele bwa kinga engagement. Amuna ko quitter. Vieux pour manoir kaka ndonda pour manoir aye ko bisanga na litoa ah petit tchétché mundela na lekio na poids il faut équilibrer na ba coup de tête batali kaka ah mundele ya lenda we ba poids le ba gorille soka zwinga ba na ko simbete mkongo pe koya na mabe te kaka na kene mopani kongo tala yo mukongo tolo bagayo ba tombe okwa iponité mokelo kola à côté mopanzi o mabacho mapeka maka tombe ya mopasi voilà déjà lobati ko tsala o yende bakomba mundele na sima mundele zonga bwakanga na ngaze mundele yibanga plus de 3 minutes na catch plus de 3 minutes c'est très dangereux aussi ma adversaire a joué à quoi qui na kende ba bravo les kende ba demi tour à l'épaule c'est tir arrière oh je pour moi benga petit équilibré mundele coup de tête la zone ni ça va biloko no ya benga mundele kaka ni balé na moi mundele avanda na bi muto fona vimbisa ah oyane ka wana kaka bana bakomo yemba kaka wane kaka kange na corde na tête c'est tant makila tant muto fungwana bakata komba mindele babetenga mbo na Luxembourg babetelanga maboko te mindele tu bakanga bilongi oh nazokitaka nga tcheka baba mindele basilika oh babenganga sauvage mindele bakila muté panzana na tete edi coup de tête donc na kangaki nga na coup de tête edingwa rata na bete na buke loboko edingo pe na vimbise mutu oh otela kombango abima na suka albina nga petit tela ndego salinga alexinga mutune litutu awo maliga betanga litutu na bimise litutu awo na liboko na double fracture awana ngo choc na tika ina ngana lekanga na ba empreinte na lekanga na buki loboko non na ba choc no c'est dit choc na buki loboko nga na tika yanga na tika choc na loboko choc ozana ngo na loboko akanga na banda yebi ayebi tatanga ngayebi na benga wana ndoki ngana linga kete ngana ngata lelo akufa na wana pete maître tete on souhaite pe là linga kete on souhaite muninga kufa mutango beta auto kwea ozo coup de tête olali olo daba asambwisanga zwi muninga nanga subisa devant moi sine na bana mundele binisa mundele Olivier ke ba coup de tête ezao olo tapela ba na maître so na za posa ke moi boîte mo boye na ke kala moni vie dingo ta maman la secrétaire aye ko mela batu michopo tala na kila batu ba benga na bati balobi so za posa boîte o so ka la maître tete amebe pas vedi coup de tête baba ndoki bang papa nganga boîte baba ye nzambe so boîte o yo banda o mona ni ko ko za boîte wapi te na bien ko te mo royaume ngo so royaume ya ba diabo na lobo la mindele wala ngana lala pungi bana papa nego sutuka tabala musika bana pari bakangi porte ba ser bambila babenga ba CRS na parler de sport au place où est rabeta plein ngana lala kaka batu na salle ba o mela bien nini kula mela ka iloko tengana mela kana o baneka ko bina kula mela kana te place o me ba ma ko pa bien ezaka dance na ko bina o bina kaka na ko bina ba donc o langwe de damu ya ko o koti mbamo na boîte mona na ko langwa na talo niveau mutu akoma na kisa niveau
surtout mutu senga heureusement masanga la teki kaleso bien bon surtout zanga ba kaleso toboka ndenge dingwa tikeke mutakala ngaka sambwa aliga sambwa mabe moi sina bana mutakala suba bakatango somo na TV balakisaka moko komaka tenge komaka asubi nde bakati image bakoma osala bongo so molière alakisi yango mona tenge edingwe komaka asubi wana bakati image muninga na ngawa wana mundela za kobina nga na ring na lalaka pongi na boîte unayo bisanga mutabongo nga na utika olinge mais yaona biso donc il est là dans zone mission na ya mungilité aurait été tarabé moi tene ba voyage na nzele kangama na obundaka na ndoki ba pekisanga sœur nanga Christian à quoi ça va petit moko ya Christian à quoi ça oyi leki na onda za la boîte petit moko boy masanga de Napoli ni pa telema lobi tche to fona na biso na Paris na yo eloko ni stade obunane dingwe na telika na teli petanga ina raison pekisanga fa abifie ofandi nuka bo signer dingwe ta yo bo moi na répondre tena motema bi petit na signer ka ozo signer viango otaka tika toke mais na ndimaki teka akomisanga na niveau ozo ko pa ya on a bisa que OK revanche na ngana ye na lingaka ngo aturoke ba oyebi ke ba obuka mais soit même on a boîte mo bo na minute o te na ibi siko tactique woni ya za tactique mo tout on a memele sur ba pasteur été o mebe tu pas akimi ça ba pasteur o mebe tout on a ça les jeunes yo bo ça les jeunes oyo bulare pour alongo ya mulimo wa boîte pour milimo wana ya te pour tout ba pasteur ba memenga na ere tche soki edingo bandi biloko ne biso to ando sambe tango edingo bandi biloko na baluka ata pasteur moko taza tout la musique ya zaza tout le monde na vient dans Francis Lola vrai pasteur vient dans Kiziami na kutazalaka na époque ngo na luki pasteur Kiziami na ko oh petit voilà nous arrivons à la fin de cette émission fidèle ami internaute maman Christian à quoi ça ogile ki na ondege avant à cause de dingwe maître Tchétché to comme na biso na suka ba dédicace da yo et puis da bateau yo ba mona maître Tchétché na bango kala na poto et ki ba moni o lelo na ba dédicace na yo okoko lancer ba moni bon dédicace na ngeza na tous les catchers surtout ba catchers na la ville à Kinshasa ba master bolembaté bo continuer musala bon à Bruxelles place na Bruxelles peut bon na Bruxelles ba za kuna ba viena ba machine de guerre ba kabo ba action za koto ba catcher ba ebele na préféré mingi na pesa na ba nouvelle génération ba jeune biso baza mikolo po na moni catch mikolo e changer rythme moko ba pecho ba ya mikolo ba ko sala mikolo na ville ba comme na système technique to longo l'esprit à gwa esprit à gwa ko mema biso musika te to sala catch technique ba tu peux ba koti ba sepeli loko na sepeli na ngona ba catcher mbote na nga na maître John maître mbote belé Tirbonganga na Bruxelles maître Devenguma maître nanga petit Zéfi maître Mayaka Punza action za koto sans oublier maître Bobo bana ngalie mabaze belé molimo paza wana maître molimo grand judoka baya Christian à quoi ça wana ba sœur nanga ba baza maman Mami Wanza fait production TV Mami Wanza wana grand prêtre mère Mami Wanza Norléans avec vieux Micha Christian à quoi Sambo Tebele ya Pepe Akunji ya Pepe Akunji Zaki Watunda José Kongolo Mibeko la loi Mana Dajou toujours Dalida vrai chéri mbote na bango nyonso tuba na poto Masanga Silva Kinwa Claudine Kinwa de Napoli Lipemba sans oublier basé belé Paris Mobimba voilà bana Paris Kalaté Zanzela na zana kin Kalaté na zozonga voilà toza kaka na kin po tozo contrôler mama kamba mike tangu nzamba ko sala appel tokozonga voilà merci beaucoup voilà merci tokozonga le plaisir a été pour moi Dani Timanga de recevoir aujourd'hui pour vous un grand maître OP à sillonner babisike belé au binomba na poto boyebi et puis bana Kinshasa boyebi il s'agit bien de maître Tchétché oyo tozaki bensemwa koyambaye pourquoi pas n'appeler ça merci comme ça à notre patronne maman Mami Wanza la première de tout le première dame na kati Orléans wana maman Christian en quoi ça donc bambote na yo donc le 19 février anniversaire il y a Dani Timanga maman Christian en quoi ça anniversaire nanga le 19 février oyo
n'a profité plus directement de saluer comme ça notre daddy, donc papa Nabiso, papa Micha de Paris, et pourquoi pas de saluer comme ça aussi Sylvie Bati, l'assistance, et puis Olivier. Voilà, voilà, Olivier Loango, Olivier derrière caméra. Pourquoi pas, voilà, pourquoi pas de saluer comme ça Ronnie Bessial, Dani Chanda Patro, Kalengaï, rappeur de Chouna, et pourquoi pas aussi, je salue comme ça Kevin, bravo Wanza, donc Wana Babi Banamer, Bandeko Nyonso, Gisto Mbembe, na Charles Waga Mbembe, Tolinga Rapé Bino, Baope Bolinga Bisote, Hercule Bamvoatu, donc Bambote Yangoana, les tendassés de Jérusalem. Hercule Bamvoatu, les tendassés de Jérusalem. Narolela mabe qui bamboa tout narolela Narolela mabe à l'oublier Mikolo te petit peu comme ça succès Mikolo na bandal les vipailles les vipailles voilà vraiment les vipailles donc il y a biso yango wana les tendassés de Jérusalem voilà bambote na yo Sifi Bati Kwami Chaka ya Kwami Chaka président na lui viens le président Makam. Bomoni na kati ya flat toza. Les a flat na lui ba ya Yemoko Dani Chanda. Voilà Dani Chanda. Toza pe na président. Président. Babi bala monga fula eto banda otanga bango te. Bango pe to pesi bango mbote. Président. Voilà président. Ingénieur Gelor passe à Kwami Chaka. Finesse. Na rolela mabe. Gelor. Olivier Loango yango Sifi nana ni lisusu ezaka. Hercule Bamvoatu. Hercule Bamvoatu. Dans 2 jours, on m'a ramené au India. Le 19 fois. Il faut que petit nanga Thierry na Priska, na Jennifer. Thierry Priska, Jennifer na Paris, bana nanga bana Tchembe. Voilà. Bango tout. Brandon, Ketia. Bisous. Anniversaire le 19. Anniversaire papa na bino yango bosala moi mandat. Nga moi on a zoité yazwa. Merci beaucoup na Olivier Loango, merci beaucoup. Na bino nyonso bozokita kotala biso na kati ya chaîne na bino MJ Télévision Mami Wanza. Abonnez-vous parce que vous ne manquerez pas de informations. Baninga langa na posani Ballet noir, voilà. Ballet noir, petit la biso, donc bambote la bino yangwala. Olivier Loango, merci toujours. Continuez comme ça de s'abonner dans votre chaîne MJ Télévision. Vous ne manquerez pas de informations. Quant à moi, Dani Timanga, je vous dis bye bye. MJ TV, Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo. Sambara Goli Mazapata, vraiment beau s'abonner. Sambara Goli Mazapata Bila Kolikobo. Sambara Goli Mazapata, MJ TV, Sambara Goli Mazapata. Mami Wanza. Yoga, Mami Wanza. Dani Timanga, vrai non, vrai tanta sola bien. Gauche droite, à la table pantalon quoi. Au moins. MJ TV, vitesse Wapi. Abonnez-vous.